na agence mutalongwaki na agence to pesa 10 ans ya Warning Express atie couloir ngwana evandi wana bato bakomisa couloir bakomisa ngolo komisusu atiki ndako na ye ake na couloir pona kotonga pona kokena couloir kuna pona kobeta matolo amoni mutako kotia mbongo na agence epa ya Warning Express to na la grâce ateli déjà na moni doit de bino yo mama Calvin matolo comme noko bazona mukanda na ministère ya mboka oyo donc eza bien te matolo leki okota na kata bar manager na mo beti matolo abandi ko beto matolo pelenga bien mo kozala ngabe finalement to suka yemo manager ya bar anotole ba yemo manager ya bar matolo leki donc na episode a beto lo masolo lo kutana kata matolo ya fa beto ka matolo le suka lango mo epoka mutema te fo bimsala Banque mondiale, exemple à suivre. Émission qui te connaît comme fula fula. Et là, voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, c'est encore moi là, l'impératrice de l'empereur qui est encore une fois depuis devant vos postes téléviseurs pour vous parler de mon émission toujours Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail mais nous n'avons pas les mêmes empreintes. Avec moi là, l'impératrice, la Barbie de la presse, c'est la différence. Donc là, je vous rappelle que dans le Congo, des Makamou, comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants. Nous n'avons pas les mêmes empreintes puisque donc nous faisons le même travail. Tout ça, Moussala Moko. Donc, ça nous amène, empreinte avec moi, là, c'est la différence. On a notre baquet, nous avons fait solo, 15 minutes de motivation, ça fait longtemps. Tout le monde a gâté, l'impératrice, je suis là. Moi, ma pause spéciale à moi bien, mais je suis vraiment de retour. Mes salutations à mon boss Banque mondiale, exemple à suivre. L'étranger du cœur, grâce à cette récompense de Makambo. Là, je n'oublie pas Marty Chamala Nassimabili, quand il y a une part d'idéologie, ça y est, ils sont appelés au côté Bandako. Babi mon chara chamu qui bon la partie ça bon qui baki bon kanga Marty Chamala bon péter une part d'idéologie. Et là, toujours dans 15 minutes de motivation, on a rappelé bino, tonton le phénomène Matolo, je ne suis pas seule. Il y a Drumer na kati Afrique du Sud, plus précisément na kati Durban, c'est bon la machine, babi qui yende makambo, babi ce qui a lobby makamesa kamalam. Bato baza ko se plaindre pour un phénomène matolo. Tozo yebate est-ce que matolo ba autoriser yango. Donc bato et comme le quoi basi mukana na l'état, ozo bimananda ko kende boye, matolo c'est quand les gens la porte. Ntabelo kaka, atola tino mabeka kaka. Ah, l'impératrice obeti kitoko mais ça monter ma fini na oyo. Tant que merci bon mère nango tikingaka boy ka simba ngati na to simba ba kombe de fois na sina simba matoyi na simba ba misu na simba ba zolo ko to ba to simba so so wapi bande to simba bisika mabe ko simba simbeleki. Là je savais que c'est bon dans machine tant Marty ça fond l'image. Bonjour c'est Bondo. Bonjour maman Calvin la Queen. Mon candidat Deni. Sorry. Deni. Calme Zali maman. Babi que disparition. La tête, qu'est-ce qui se passe juste? Maman Calvin, bon, business, comment on appelle, ils ont pas si mingi, ils ont sala, et bien beaucoup autre, Luka, donc, comment on a, ils ont pas si. So, des occasions, tout le monde a ni, tu peux s'en beauté, tu seras dans la famille, et ça va bien. C'est quoi, il est impossible de beta kaba drum awa na kati Afrique du Sud, to na Durban on rappeler sous bateau. Il est impossible que au lire kana bon ka ya drum ka to mala papi ka kol bakina musika ba ça na kambudo. Il est impossible que muta vivre na musala drum. Il faut on mixer quelque chose na musala ya musique. Bon, ngai eloko même na mboka oyo eza musala eza la drum. Jamais na rotika musala na drum, mais na mboka oyo musala drum et au foot appena bien té. Pour la musique il va peut-être ça, la musique va peut-être 150 graines. Ça 50 graines de foot on parler il faut Luka. Ça 50 graines déjà la valeur à combien? Ça 50 déjà la valeur à 10 $15. Ils ont bon muké. Na concert moko to na studio to na ni. Na concert sur au beti ba peut être 150 graines. So coûter na producteur bien on peut être 500 to 700 to 1000. Mais so coûter so to beti la musique ya famille ndenge ezalaka au moins 150 graines. Ba bon de l'opota meilleur demain mais au ça moi ça la autre meilleure faut bêter rapport on est à musala na jamais côté comme ça musala ils ont makata makila donc ils ont bota ma dormir on coupe à dormir donc attends musala musée na so ba na ke conseil ezali na ça tout na bêter pour on est à musala et là fama bozo ka babi bana poto bana ngola bana Congo bozo ka que donc Afrique du Sud boka la réalité na biso a Moutazana talent na eso azo ba Congo a causé l'impact de l'idéologie donc total que na bango na bato babeta na Congo di fait a otinde kuna musande memi a mais bozo ka pona concert mo comme tabeta pona $15.
bol bakabi no to jina banda to eba to to kenda pi bon na tant muke ba to ko tasi jeune biso o comme en ndenge ni na muke ba comprendre bon on a combien d'années zake mutazalaki awa azali na besoin ya drummer ya ba musicien a solo na tindike akena kisasa a sisi biso test to ai 72 drummer na 72 drummer wana ngala bimé deuxième bon lokola tindike azaki PV ya quartier abi bon moi na sala autre minute petit nanga c'est bondo yo to le Afrique du Sud pour oza petit mo oza bonanga batiki les premiers bazio le deuxième batiki les premiers bazio le deuxième pour masa na msa betay makasi na pena betay mais tellement ezaki coopération ya famille ba meminga koto yo ouais na ye na bandi pe ma to beti no caisse jeune wana ti amona ke bon musique na mboka ozo futa te poto pesa ke conseil to bima libanda to ke ba kisasa to voyage to ke ba Cape Town ti ba Mozambique nde opesa ya cha mutu maka ya mona ke c'est ke panzanaki bon mona na moi a se débrouiller ngai na kona na ngai na fana na kona na se débrouiller na makamna na ndenge na ngai yo mona ke bando mo ndebe no proposer bo bima libanda ba Mozambique kin ba libono mo kina na ba moyen nga sa est-ce que na possibilité na pona ko bimisa no ko zongi sa vini mama Calvin ye ti abenga so to ta kisasa to ya Afrique du Sud ya wana c'est pas trop na museka petit mission mais lumière faut beaucoup sur mon ba pende président Zambazana ye po ye nem tasala ke to ko malaka tamboka yo na ye ayoka ki pena conseil ba de harmonie mon frère zaki ya panzana maman Calvin oui merci babi ke bino to kota mingi ba système ba bar ba place monsieur ba restaurant et tout un phénomène moko se bonda machine to zo ebate pona ba congolais ba communauté mso to zo mona makambo na te phénomène matolo okomona manager azo bosse na ndenge na ye alanga ko bamone boss na ndenge na ye ayaki mpona moluka mais comment est-ce que mutu mobimba alongwe Congo aye awa tu commences à te demander poni mutu ati Congo aye awa babar par exemple tabi bon na kioti na musala ni musala ki kama na bar pona na zatama moko na pona zonga abongisi pe na poste ta sumbonga moko to amibali akoma na bar papa na nga avandi boye yo yaki na mutu te comment tu peux quitter ta maison obimi poche vide oyebani ka avanda mesa mutu akonsa kwa ko betele ma solo pe na nga ndenge nozali bien mer ndenge nini apo pe na nga pelenga pe mokoti et tozo ebate phénomène wana atamta sombelier le lobby lobi so basombelete ekomi problème a faut vier bona boy pour le bali kamela pimela ko matolo na kati ya bar to na restaurant okomba parce que basa ba restaurant na bango na ba agence mtalongwa ki na ba agence to pe na exemple ya Warning Express atie couloir ngwane banzi wana bato ba commence à couloir ba commence à rolo comme soso atiki ndako na ye ake na couloir pona kotonga pona kokena couloir kuna pona kobeta matolo amoni mutako ko tia bongo na agence pas ya Warning Express to na la grâce atene déjà na moni doit de l'air comme Kokima, c'est bon la machine, sur ma question, expliquer qu'est-ce qui se passe juste pour le Congolais. En toi, maman Calvin, les camarades peuvent attendre moi aussi bon machine dans la boue. Là, comprendre. Si na bimla katanda kuna ngai na boue. Na epsio ata 1000 personnes parce que longoli ngai so idesaren. Veillez, on l'a dit bien, veillez, on l'a dit bien. Pour ça que les kito combattent ba Congolais bolingi ni ko beta matolo. Na monde na beta matolo mais et qui matolo elobi na moyo mama Calvin matolo comme le ko bazolo mukanda na ministère ya mboka oyo do mutawola mukanda tongo be na sokoni lati bien na ke na beta matolo na ko tsamwela na poche bana ba vivre ko molesa bana mboka matolo mama Calvin eza bien te matolo leki okota na kata bar manager na mo beti matolo abandi ko beto matolo pelenga bien mo sala ngabe finalement to suka yemo ko manager ya bar alotole ba yemo manager ya bar matolo leki donc na epso a beto lo masolo kuta na kata matolo ya fa beto ko matolo suka nango mo epoka muteme te fo bimsala donc comme avant bimsa mo faut que na toilette obimisi verre to 30 oyo so masanga pour ça obimisi ka saren mama Calvin epso que saren na laisser na minute siko to kende wapi to kende to suka bato ba sala te zaka matolo c'est comme ma bé yali bato ba beta matolo to zali bato ba encourager les mal au monde que mutona yali nango ba gêner la te muto zanga kanete boyete mutako zanga ko senga mais est-ce que mutona ba beta yali ya chaque bizale nayi atika kanda kuna tiki moi c'est yali ba responsable bande kona na ka pembe ba poto ce sont des responsables mo bala zana moi sina bana songi pour aspect kama matolo pe c'est bien akobanda masolo ya bato andiko beto boy ozala kite o no bi fa ko sala awa afa après c'est bon dans ma chisco ma bé bango to ma bé bato pesa mais maman Calvin les camona retourner question matolo bo na so ngona muke pas venanga jibe piana za mbongo belé mais obiga beta matolo jibe piana beta matolo jibe piana 5 millionnaires au vendre na kontona au Cardozo elle wankena na besoin $20 mo wankena bon jibe na mutunanga tele mo na kata ya banque osani maman Calvin maman matolo
JB abetaka matolo epai ya Cardozo akende mpo ayebike abwakaki libanga yakaloka donc totikeli mutu dette morale Cardozo atina koyemba nonga te lili kino atini koyemba nonga te babine titila mwinda be respect babi Adolphe Muteba babike respect kata pe nanga kati ya ngola simbe masolo babi Adolphe Muteba oboy créer monde na yo JB asele mo eloko mo boy Adolphe asenga nango yete avec un Muteba boaki elle quoi dette morale Cardozo tika ina na motema o na papa Adolphe Muteba tika na kati motema muko jiba ko bete matolo akopeta wiki no peti na nga mope akalisanga ataka mabanga sko bato bazo beta matolo basela ka bato ni po beta matolo puisque je ne sais pas il y a tout tokolo bango qu'est-ce qui se passe musicien so kata fallait beti mutu la bite non mutu na opeza pona bike palo ba bwanga libanga asala nga nzembo nanga ko bato ya kaka boy opesie pona atongi mutu ba opesa ko bato tonga bato pembe na bango to ba opesa par rapport ya quoi merci beaucoup mais ndenge wana matolo e comme beta maninga désordre matolo so beta maninga désordre au mona mutu so ya kosi akosa mama Calvin kuna batonga kiyo suka nanga alongoli yo matolo mama le roi matana na trésor ba ko to fine na kata ba mais est-ce que trésor bimsi la sare ni ba so ko permet trésor ba quoi finalement to suka matolo le ki donc de ba to ça ndeni pour makambo ne sila ni mama Calvin to comprendre te makambo matolo matolo c'est bande ko na biso bana poto bana ko mais et puis makambo c'est partout na bike bana poto so parce que bozami no boye babo bango bakatika bino tansu biso pe salama Angola c'est bien beta na matolo so communiquer dans ba genre na o mais faut ko ba organiser yango et quand même l'organisation yo kaka ba pesa comme ko yo ko pesa e ba tizo maboko makasi tozo comprendre te akapakate ato senge rendo ato senge kutu afre so $1 ba pesa ba eza combien la moitié $1 au sengi a ko pesa te pas ndenge nzamba sala mibali mobali fa kabaka et ça moi ma pesa un peu moi grand garçon mobali to kabaka mais mobali mususu ozo senga ye banda yo yebai azaka nango te nanga pesa nango te mais ampiaka fort mais ozoma ke mobali ko motenga basi mwana mobali ozo senga mwana motie loko ya mibali so balobi o tozo comprendre te tozo kabela basi na bango to kabela pesa su bango moi so de kia papa nana besoin moi tu fais moi verre na so beloko mona si moi short fais moi $2 $5 $10 $100 na pesi moi tina yo kwa me mona ndako na yo so mobali ko senga finalement c'est que na sela nani bon so mbali bakabela basi bilenge za la ka de boni bisa bikele sa mpuna punda lesa yo babi solo on te sorti solo le ponte solo pas ba pesa ka basi ba espérer les loko moi tant so ko beta tant so ko lia na sima ko yo mobali ya ko senga o ali nani o ali vewe babeta ko pe na sima nde babeta ka basi ya bakabela basi bikete na pesi lobi na ko beta nde babela za ka bongo so mbala sengi kana pesi pa mbate na bikele lobi na ko beta ya randeni ko pesa basi ko beta autorisation pa matole pa basi sana autorisé pour bobeta la bino bon net ngai ezate question na kabeli mwasi pona beta la mwasi msufe o kabela ebo ye mwa fongwani abiote ya se bondo numéro yango yo benga lobi to bandeni to sala to mona ke mawde kenda donc ne la wana mama matolo ma Calvin ko to mo sana fungwa ma yo ko batete petit na kabela pa yo pa petit sœur na mais yo tant ya sopa na bon dans ba petit msusu ko kabela nenga vrai mais a fonga makati ko to suka tala nga se bondo nenga ngati tous les moments mon c'est bon look nice c'est bon là tu maman Calvin dans le bas côté de la côté moi ba di la caisse ba ti la bien ma ko maman Calvin yo mo ko to lulinga mais na nenga mabete na nenga mabete en tant que frère na yo yaya pour les machines c'est bon là on l'a dit bien tout ça l'émission mais dans tout ça au lula boye na sima nango neni zona numéro po obenga na sima bon to solo la nini to solo po abeta ma ko makamona te to ça na ngombe to pecha pandani olongo lika ko di to ça neni non avec que elle m'a fait ma carte m'a dit que là comment je me rappelle avec Congo flamme pour aller babi tenalier un peu comme moi sont pas compliqué donc moins facile moi tenalier à matière à autant peut-être à Kenanzela il y a bis toi Kenanzela avion tenanga na so à Kenanzela bite pas que te a flyer matali polo ti yemo ga yebe ninga okita pese pena tenalier ninga sengeli so moi tenalier ngata bien lo biso yeto to bazu tenalier musu. Vraiment, la Bénin que nous pouvons être 8 millions d'habitants. Nous faisons le même travail, nous n'avons pas des mêmes empreintes. Avec nous, c'est la différence. Tu peux ramasser les amalams. Tu la porte pour Internet. Internet est cookie. Bon, ça va beaucoup de ma colonne l'impératrice, ça panza qui m'a colonne à 4 habits de paradis, ça finit ça qui m'a colonne libanda. Alors, on va beaucoup de botal. Ma comme ma bozo tel, on te bon, c'est sur Internet, tout bailler ma carton. Mon boss banque mondial exemple à suivre à 8 makambango, phénomène matolo. Na porte peu pour les alliés, Nangola, matolo les alliés, bon dosé. Donc, tu fais ça par concert. Tu fais l'émission, tu fais ce concert. Tu fais ça régler dans le matolo, l'équipe.
bato matolo bakomisa bato na babar bato ya babar babe l'impératrice sala biso mwa émission loba po tolembi baclient bakomi kodéclare comment yo okoma na ndako no baposa na mbongo te kasi bana na ndako no fongo tala ta match bandeko vraiment tala ta match ndeko nanga mobali tala ta catch e biloko mo eleko fele na télévision melaka mpe mai ndeko nanga mai yo soya na mai baproblème marin bato oyo bare baloki otomelaka mai te kaka masanga matolo mpe obike bata bongo obeta matolo masanga olia bien te sebo na machine moto aye komanda matolo bada tongo ti popo abimi te akoti mpe restaurant te ko matolo azala boye aokangisa aza kolia aza komela abandi na restaurant na bar abeti matolo ya masanga alongwe na bar ake na restaurant ake so na restaurant ya biloko ya malewa akomi kakota pete ave nanga ndeni oza malamu lelo mare olambi bien mare o restaurant oyo batika yango suka na restaurant akumisi restaurant mare na ngai baba ndemo babwakaka atia mosapi likolo mare na nga batika yo ate biloko na yo ndo leki barestaurant nyonso to ya awa ala bano fanda ve na nga oyo kolia mare sergio via lia donc ozomona ke lava donc omona lokwa théâtre mais théâtre te monaka ve na nga batie motuma mabo asengi mpe te moete ve na nga mpo makambo mondobi vieske bokama otala ye akondia koleka na moto apesaki mbongo ya biloko yebisanga donc babike phénomène matolo donc toza kobeta no conseil kaka bato ya matolo nde bozopanza bacouple ya bato na kotonga etali yo na nini pourkoi bozokota makambo ya bato ça te regarde en quoi bato bakabwani bato baswani bar bamanaja bapanzani bakolo bar bapanzani etali yo na nini tellement kongobeta matolo ba rien à faire outi soki wapesa mbomela masanga te okoma touche bacouple ya bato masolo bandako ya bato mpo obeta kaka matolo mpo matolo eleka malamu mais bato ozotonga bango baza koprogrese yo ozotikala nsima obaka pesanga kabelanga sombelanga sopeka bapesa masolo ya oyebi bapesa masolo ya sopeka bandakala sopeka nde tozoboya masolo ya sopeka congolais communauté congolaise botika ezosala soni makasi donc c'est bon daza koleka na bino c'est bon de bana au contribuer les 15 minutes de motivation doit sala yango seul na beta kama solo ko beta ba conseil po bande côté ba comment te soutien to sokende wapi totika système ya kosenga ça nous sert à quoi eza ko kitsa valeur na yo quelque part c'est la compassion zali mutu mo bali inutile na kati ya société ba considérer ka ote soka ba biye wana zoya ve matolo tolère azoya ye wana tamba mono zo oyepe po otaka makambo balobaki na mutu ayebi yo te ton kotaka ndeni boza bien abomela kabino moko ate sopaka makasi quelque part sa valeur na yo olinga mwasi mwasi azoboya na apesa ngelo koni mutu matolo omoni mwasi ataleka ya tokota na bato melako mwasi bana bana kayo zela na zoya ovina ngona ka momi na ngamboti na ngamboti na ngape kuna et ça la valeur te ba congolais conseil ya suka un mot de la fin okopesa ba congolais poto partout pour na makambo zo pour na phénomène matolo merci beaucoup. Sasa Mekele, Afrique du Sud, monde moment. On est dans la machine pour l'air, après ça conseille, en tout cas, ma maman Tolo, Bayabo dosé, Bochanase. Ma maman Tolo et l'équipe. Bayabo comme le Kima, Nanzela, Yaya Zoya, Amoniga, Moutona, Arobeta Ramatolo, à Devin, Zelam, tout ça, en tout cas, après ça conseille, Namo Pena Beta Ramatolo, Nena Abou, Namo Pena champion. Donc, on a champion à matolo, on a la bête à rapport à la bête à maille. Le conseil n'a pas ça beau doser, beau chanasser. Pour Bayam, si on fout un dal, on a bon à matolo, on laisse à bon à matolo. On va en parler au Tini Moumia qui est bête à matolo, Moumia qui a bête matolo. On a parlé au Pesolia Thompson, au Ibiples Thompson et Oudike. Ok, Moumia auto 5 ans Angela, au Kaba Moumi, Bayam, beau chanasser, ou bien la mère matolo, surtout Moumi, bateau bête à matolo fort, tout ce lembi. Baya boka mola ba mama mato ina palais so loko ezate bunda kende ko luka musala sala uzwa mbongo olesa mama na bana to wa conseil penal ninga opesa te asuka na mama Karina musika na Cape Town yo ka o ngana lo netsa ko na bito chaque personne na sola na yo atoka eloko te ke na chance basé na obenga basé na oleka na chance pa walinga express na obwa mo eloko uzwa ko olesa ba petit ko sema mingi eza mabe donc baya boka bola mère matoi boka mola ba maman matoi pour ça boka maman matoi te comme ça Rolia Thompson a rata parler au y place outita au moins la mère na chassa pour nous c'est pelana na le pour nous tchema ko ligola mesa il tchema ko ligola mesa le bilo rambanda
ba ya maele etina nga doli machuda force mystique tout en camo yo zanga ta mutema sebono etina nga merveille exaucé Israël merdi-moi liboso ya ba vie na ngai petit idée tu kota suka yo koya na félicité mikili nini penda lo bete mama Calvin Queen machine sebono yeyo ndeko na yo oya kosimba yo bandane banetina suka jamais na décevoir yo together toujours. Aïe bon. Donc Babi qui est toujours avec ces bondos machine machine madaka daka. Donc rien à dire, rien à commenter, on te repère ça. Merci à ces bondos à accorder à ton aïe, c'est le raboué. Au bengi pen de copain maman contribuer. Au bon la question dans la ligne mo bangala ko peut ay baka ko fabriquer comme la marque n'aimoko. Donc quand on va makambo ça la ça fait vraiment mal. Et ça la passe bon moni que mobile ndeboy. Avant de avoir ça conseil pour bande comme allons kuna il faut que ya to la kaso ba pe atola kama so sala. Tout ce qu'on bien. Donc on va tenter pour nini mingi boulot. Avant ça là et puis je ne sais pas matolo et quand pour tout le monde celui qui matolo pour la musicien pour la artiste celui qui va pour la star. Mais attends mutu avant na telo comme côté. Na monde il y a artiste il y a art azana été mais azo peut-être matolo il s'autorise lui-même à me peut-être matolo à faire n'importe quelle idéologie le quoi coûte l'état zaté na mokili. Là vraiment il faut que ça passe signer. Pourquoi to continue à Congo to mboka libanda pour to vivre vie à na sima bato. Babi no boko pesa releki ezwaka. Donc tant qu'on senga ozo pesa aka toujours na se. O pesa zaka toujours les colons na yo. To ça la makasi que banoaso ba congolais to changer façon kozala. Oza nango osali. OK kosa. Oza nango te tika babi so sala ke loko kina mungongo na ye. C'est pas que ba mona ko bimi olati pe so mona ke bato beta matolo bato sape ko le ka bato sombela bango. A beti bile n'importe de jina parfait pas parfois ce que matolo c'est pas sombre to yebité a lati marata na mesa pe tango ba sombela bien na omelisa bato on peut sanga o tinga bien omelisa bato monde bana bana mesa banda moyi na no omelisa bango aniye na muta sombela mutu ba omelisa ye mais yenda le but ba omelisa bango quand ozo bati bana ba omelisa banani c'est quoi phénomène matolo et comme autorisé dans la Afrique du Sud, biso tobeta masola awa to zarande atobeta masola awa. Et batuana soko PC, c'est pour nous copier ça a été allons kuna fo mutu. Boye nini allons kuna mutu foko baile éviter obika tonga kayo. Mukwaya tonga ko tonga na lobela kiye. Kaka ninga tonga ko na lobelie balamoko ayilinga. Atiki mutu alinga diabo esprit diabo. Wana problème na mutu po bako po beta ki matolo, lobali kamnenge zalaki, OK ko bala makamna ndenge na marque na yo. Vraiment elle passe mingi babi là babi ami pas trop papier toté ma fumbe vraiment ba respect ko hein papier to babi c'est pour machine yo babi ba René mo babi papa René mobile nenzo to nakata bon ah mobile ya Chantal babi respect et pourquoi pas à Cardozo mo babi trésor un trésor caché dedans babi respect na yo à mon poste donc montrer exemple à suivre à Diventine to et le père des jumeaux pourquoi pas à partir douceur hein c'est vraiment vous mais babi onde makambo anon tioyi a Cynthia Kasa bébé Bouchou babi onde makambo à Charlie Americano on est là babi donc tosaka boulot ninge zalaka na lingi bino mingi et c'était 15 minutes de motivation babi merci chamazo avec sanga que mère dosé chana se donc là quand j'ai un phénomène matolo ba oyo ko tabana ndako ba o ba ko changer nzamba pambola bango et c'est pour go bien et après la madame na moko polo lipe ba peso pe valeur mi pesa bala ba peso valeur et ko comité de ba ko ciao to ko ngomi za makama mike ba o pesa ba o tska na placement ba ta mike donc on est là avec vous to ko tana balasima avec Congo Fula Fula de makambo respect à mon boss bango modèle exemple à suivre à Doni Oumu et je vous entends merci et bye bye chap ciao.